makambo Congo makambo. Hey! Pardon. Biso soki tolobi tolobaka kaka kasi botala bino moko awa tozali bongo na République démocratique du Congo epai wapi magazine Congo makambo eyaki nango ko découvrir ba cimetière commandé ba wenze kutu wenze ya Gambela ya Zando ya Selemba upe ya Matete ekosana yango kasi botala mobange na wenze oyo ezalaka awa koto oyo ba mininga bazali kolelande kola bango akufi kasi koto oyo feti botala bino moko ndeti bandeko oyo kutu koto azali na eko lia na ekwanga na dendo botala ndenge azali ko niema makuiti ya kosakana te pe mopanzo kutu koto botala bino moko masanga moko ezali ko melama awa ya bokoko babengaka yango nde ntsamba, cela veut dire masanga ya mbila ngai pardon makambo ya boye ezali pasi mingi na mitema ya bana mboka kasi gouvernement congolais tozali kosenga kaka na bino boye bananu kobwaka miso mopanzi po makambo ya boye ezali soni pe mawa pardon bongo ambiance moko ezali na cimetière kasi boyo kananu bino moko ata kutu ba fête ya mariage ekosa kasi boyo kananu lokito yango Tala nga bo sombela nga te ignorance ya. Nga ignorance. Ignorance. Pesa mbongo. Samba 500 000. C'est bon kende. Bang. Biso magazine Congo makambo tozolaka bino kaka ba information vrai kasi bondimela ngai mwana mama ezali ya solo kasi botela bino moko makambo ya boye ezali vraiment soni makasi ebongo tango population bamonaki caméra ya Congo makambo boyo kandenge bapeselaki na micro ya Congo makambo ya boye ezali pasi pe mawa kasi biso magazine Congo makambo tozali kosenga kaka na gouvernement congolais ebana kotala makambo ya boye po pardon soni ya boye toyebi te soki tokosuka wapi po baninga bazali na mawa baninga msusu bazali na bango koteka toyebi te etikali kaka muke ba fête ya ba mariage pe ba anniversaire koma kosala mande na ba cimetière kasi biso magazine Congo makambo tolobi makambo ya boye tokolembaka te kolobelaka yango tokolobaka ti tolobi pe tokolobelaka yango kaka toujours. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Kaka ndenge tolobaka toujours Congo etonda bato ya mayele Congo ebomba makambo ebele. Bilenge oyo bozali komona awa botala biloko basalaka pardon tokoloba na biso ebele te. Tokotanga pe kombo te kasi yo moto ningaka musala te, oyebi pe musala te, oyekolaka pe musala te, toyebi te soki ozelaka nini. Soki ozali kozela kaka tia kokoma ministre papa okokufa bongo okosala loko te botala bino moko ba jeune oyo ndenga kaka tolobaka toujours avec impact na idéologie botala ndenge bazali ko créer cela veut dire ndenge moko grave te toyeko kosenga kaka na ministre culture et art talela biso na no likambo ya boye po batu ya boye pe to na bango posa lebi ba ko sala makambo ya malunga à la République démocratique du Congo toyeko kosenga kaka na gouvernement na biso yeba ko soutenir batu ya boye po Congo développer to boy kaka to lulaka biloko ya ba voisin to kendaka ba Chine Dubai Amérique Europe kasi botela pe batu ya kosunga bango yeyo biso magazine Congo makambo ya boye to tikaka yango te to lobelaka yango kaka tina suka e bango boyoka bango ndenge ba peselaki eza une partie art auto bengi na kombo ya céramique eza ba œuvre d'art ou eza makaka sur base ya nini ya argile de to bengi na kombo ya céramique eza parmi ba principal nini manière ya kosalela yango to sala yango plus na terre après avoir kosala modelage boye après finition yango suka na cuisson donc kotumba yango nde babengi yango na kombo ya céramique kitoko makasi makambo ya boye vraiment en tout cas biso tolobaka na biso mingi te bino moko kaka ndenge ozali komona na bilili makambo ya boye tolobi biso magazine Congo makambo tolobi pe tokolobelaka yango kaka. Miséricorde music. Bon ouais on t'a sonné
Né à Kinshasa le 21 juin 2003, Mardossé Masséla est un jeune attaquant congolais évoluant au sein de la formation de l'AC Forum. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi, mon bébé. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi. Il mesure 1,86 m et pèse 71 kg. Il est très fort du pied gauche et très collectif. Il possède une frappe extraordinaire, une bonne détente, un bon emplacement dans la surface, une bonne finition et une excellente vision de jeu. Il garde en lui une très forte détermination et une confiance en soi, une bonne concentration sur le terrain. Mais tout ce que je veux, c'est ton amour sincère et vrai. Lors de la saison 2016-2017, il débute avec la formation junior de l'AC Forum. Plus tard, il va remonter en 2019 en Division 1 avec la même équipe. Bébé, je t'assure, l'avenir nous appartient. Fais-moi confiance. Et parmi ses objectifs, c'est intégrer un des plus grands clubs de la République démocratique du Congo au niveau supérieur, en vue de mieux s'épanouir et pourquoi pas attirer les gros calibres au niveau international. Me and you forever. Mon cœur, je te promets. Mardossé Masséla, un talent à surveiller. Elle est tout pour moi, elle est tout pour moi. Sava kolo lokumu ezonge pai na yo nkembo machanjo lezonga sembo kono konji na kombo na yo Yesu moja disitata ela moko na lisumina molimo santo amen. Amen.